to soigni deux fois, to bundi une fois. Si la eza passe. Ngana cause on a besoin de travailler parce que na minute on a outil na ye na luka musala. Naza vraiment na besoin na sala musala oyo. Ndenge ba benga batu mususu. Est-ce que si la émission aussi la otala. Auzana posa benga si la doré. Prenez ce que bisalo ko benga nga. A benga nga. Mais dis oui, mais azaka mbali na yakala. OK. Azaki mobali ya muninga na biso ya kala. Na 2013. Oui, mobali no kala ba sentiment si la quitté. Bon, c'est bon. Mais tango akomi muninga mobali ya pire yo na 2019. Okokai ko zongela te. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Ah oui, elle s'appelle Sila, l'artiste comédienne au hasard Kouévé pour l'instant. La Kataville provinciale Kinshasa. Nous sommes motivés aujourd'hui avec la grande équipe. Question pour nous de partager avec elle l'expérience de son parcours. Nous sommes Bio News Télévision, la télé autrement. Je suis Yada Lebika et notre rubrique c'est la télé surprise autre vie. L'une de nos rubriques diffusées chez Bio News Télévision, la rubrique qui nous facilite juste à réaliser nos surprises et dans la surprise que nous profitons toujours de partager l'expérience de leur parcours. Donc voilà, on va le faire avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de courage et moi je suis motivé de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames toujours attentionnées, motivées. Toujours devant Bio News Télévision. Question pour vous de nous pousser encore d'aller de l'avant. Merci. Très heureux de savoir que vous êtes là. Et un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a permis, depuis ces années-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en vie, en bonne santé, en équilibre. Ce n'est pas de nos efforts. Et un grand merci à maman Chantal Yende. Et pourquoi pas aussi à maman Arlette Céline Kilolo, maman Fifi Mafouani. Et tout le monde. Batono se m'appelle Sarabi, son fort. Annie Lebika, maman Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable. Donc Alpejos, autrement dit Alpha Ifoutou. Merci beaucoup à Fidèle Bouka et à tout le monde. Si nous parlons le même langage, messieurs, dames, il est derrière la caméra, il s'appelle Marcelo. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. On va faire notre pas. Question pour nous de réaliser notre surprise, j'espère, je crois. De partout où vous êtes, vous ne serez pas déçus au rythme des nos rubriques. C'est parti. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Voilà, c'est quelque part d'ici qu'on va réaliser notre surprise. Bonjour tonton. Ça va? Oui, ça va. Toujours le cap Monsila. Maman Sila. Yeah, ça. Ah ouais. Vous en avez une idée? T'es très bien vraiment. Toi, c'est comporte la TV, la vie normale. Tu se comporte avec toi, ma casse. Ouais. Tonton, ça va? Comment? Tonton, bien parti. Na rote mana la sabino fotika la pose surprise sozo kota rapporte du bosso oui t'as la binobo ouais merci beaucoup voilà. Bonjour voilà. Bonjour toc 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 ouais. Tu vas bien? Bonjour maman. Hey. Ça va? Bien. Tu veux aller? Désolé. Yo bongo. Tu es où t'as là-haut? Ah. Tu vas bien? Non, non, non. Oh. Ok. Dans quelle place moi, oui? Place en moitié, ma pesate. Ouais, ouais. C'est sur ta moto, qui est tout loin. Ouais, ouais. Loukara, tu te comprends? Ouais, ouais, t'as surprise. Ça va quand même? Oui, ça va. Mezali? Qui mezali? Est-ce qu'il y a un bibiso? Na mbibino. Boye imala. Malgré Malgré no bima. Est-ce qu'on peut être gentil? Il y a eu ça, les loyada salina ni surprise. Ah, Yada Sali, s'il a adoré, surprise.
Ok. En tout cas, surprise, ils ont ma casse mine. Et bien, ils ont ma surprise. De ton vrai nom, Ezara Sila Doré, tu as un combo naïo vraiment? Non, non, Naza Silamite. Silamite. Ouais. Naza Silamite. Moi, na papa Rémi Mbuka, Basonga. Comment on Ezara Silamite Nani. Donc, combo Mbuka. Mbuka Badienga. Ok. Beaucoup même sur la province. Bakongo. Bakongo. Ouais. C'est comment qu'on a? Bon, na koma déjà. Na koma pour tout kenda kunda koko na biso. Nanga moka voyage kuna non na sala onte kaya kunda. Ah ok. Il a ça ni mboka. Ne bate. Ok. Ne ba signification onte. Ah bandeko bazota la biso ba ko aider biso hein. Ouais ouais. Bi signification. Ah ouais ouais. Tu l'as besoin ba commentaire non? Oui oui, on te batia ba commentaire ba loba o ba yebi. Mais pour nanga moko na tunaka mais comme si nazwaka explication morote pour na kangango. Donc ceux qui ngapé dans sa recherche retourna papa Rémi Mbuka ki Mbuka la saranine. Qui est ko expliquer ngai. OK. Sans pourtant ba yebisa yo ke muto na za mu Congo. Oyebika na comportement. Oyeba comment? Sans pourtant ba yebisa ke no ya mu Congo mais o sentir kani bo fa no bike oh c'est un mu Congo. Comportement. Ouais. Le comportement na peut-être pour ba Congo bazana ndenge na bango moko bazala ndenge azali. OK. Donc baza batu moko batu babenga biso batalukengu atozala ngo muto oyeba tozala ngo. Na yeba te. Soki pa azana ngo te muto oyeba kaka azana ngo mais aza mu Congo bombaka. Peut-être ça. Na yeba bango balobara mingi te batu ba genre moko boy différent par rapport à ya école mususu. OK, donc un peu trop réservé. Oui oui. Voilà. Merci beaucoup. Mais déjà nous bima nous na éviter mais on va prendre quand même un moment. Non, promettez. Sur la moment qui ça quoi accepter non? Oui. Voilà, mesdames et messieurs, elle a accepté déjà de partager l'expérience de son parcours. Elle c'est Sila Doré. Sila Doré, on va savoir. Mais Doré on est où tout? Bon, Doré ça non sobriqué nanga. OK. Il y a théâtre. C'est Doré. Okay. Malgré Sila a dominé Kango, mais a existera quand même les ana batum sou ba benga Kango, mais ta so bengi Doré benga ka Sila donc. On va parler d'ici là. Voilà, comme elle a accepté, on va prendre un bon moment déjà de partager. Comprenez, c'est la surprise. Elle ne s'attendait même pas à ça, mais on s'adapte toujours pour gérer un peu les émotions. On va profiter, on va partager seulement d'elle. Partager expérience et parcours. J'espère, je crois, de partout où vous êtes, vous ne serez pas déçus au rythme de notre rubrique la télé surprise Autre Vie. Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs, dames. C'est la continuité de notre rubrique. Vous avez compris, notre première partie, on a essayé un peu de gérer toujours Neka et Zalaka. On a fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de motivation avec notre invité. Et on va essayer toujours de partager l'expérience de son parcours. J'espère, je crois, de partout. Vous allez toujours... dans le bon, Neka et Salarango, vraiment, vous allez bien discuter. Voilà. Déjà, toujours maman si là. Maman, une fois de plus, ça va? Oui, ça va très bien. Kimia vraiment. Kimia vraiment. Dans le bon. Oui, oui. Et c'est mon route à non, ici le lot. Hein. Merci. Après un bon moment de silence, après un bon moment et absence. Et aujourd'hui, on se retrouve devant les téléspectateurs. On la biso vraiment avec beaucoup de motivation. Voilà, maman si là. Doré. Ah. Mais si là, Doré, au bas, ils ont sobriqué, si là, ils ont combo na yo, papa et maman va pesa yo. Oui, oui. Papa et maman va botinga, va pesinga. Kutu bango va pesanga te. Muta pesanga combo tata mwasi nanga dans leke papa nanga. OK. Il va pêcher au combo. Il y a pesanga combo na ye. Ah, ils ont combo na ye. Nyonso wana iza ye. Silamite Mbuka Badienga nyonso. OK. Nda pesanga. Mais si la mythe, à part Katiango aussi, là, yo moko to bango ni bakata. Bango moko. OK. Ouais. Ils ont batante nanga mususu batikala ta 2 3 bango de babenga silamite. Le reste batikala ata papa ye moko. Sila. Ouais.
Sila. Ok. Mais déjà, ça la confusion avec Sila Bissalou, là Sila Mythe Doré. Et ça la confusion déjà Kala. Ok. Ouais, c'est la confusion. Donc il y a ma kasi kutu koleka. Ouais. On va en parler. Sila Doré, mon papa na bango, mon maman na bango, yaya balé kinaye, l'équipe ya baya naye, c'est ça? Papa na maman, baza encore en vie? Non, baza en vie vraiment. Ah, baza en vie, c'est moi. Toujours à Kinshasa? Oui, oui. Ah, ok. Voilà, wapi. Bon, maman azana na njil mais likolo kuna. Ok. Papa azana matete. Papa dans ma tête. Ah, ok. Mais pourquoi pas ici comme encore et là au moins ils ont 4 Rythme Congo bakabwana. Ah, ok. Rythme Congo. Na Congo pas bakabwana. Mingi na ebite loko isala biso bepona nini. O robot akana mobali boye. Bo continuer te bo kabwana même si mobali ya la tshelo pete mutu mususu. Na eba te phénomène wana izaka nini. Nenga culture yo bien ote. Tinga nazo eba penate. Oui ba penate. Ah apprendre à dire comme là un jour donc tu es baraté pour tout ça non âge ba papa wana pourquoi ba kabona lelo oyo pourquoi ba topé ba obotana ba ba bazo kabona ba oyo ba vanda na basi na bango ya mabala o ba botana bango plutôt ti lelo misusu baza mais 100% 100% séparé na ba tezani Ngamon a victime. Au métier qu'on réfléchit sur yango, oui, peut comprendre kate. Beaucoup plus to ba kindumba mibali. Ah, ok. Kindumba mibali na mutema mukuse ya mwasi. Donc mwasi wana makambo mobali azo sala ayebi ke un jour a rolemba ne fala vanda kaka na moment na tema za ki choix ko kyango te asengi na divorce akabona na mbali na. Alors, ce qui a vendu qui le cola basse mususo ba vanda rande to mona ba papa na biso musu na ba maman na biso baza ensemble tilelo. Mais na ba maman mususo bazanga ka patience amo kina li mobali mingi na kabola kina batu mobala kenda ka komelanga na tikalaka. Abomi libala. OK. Donc ezaka wana. C'est quoi déjà le retombé ya bino bana? Tant maman na papa ba kabwani, ba retombé za kinini? Surtout ngayoyo. Yango pe memanga na nzela théâtre. OK. Pour ceux papa na maman bazaka ensemble, peut-être nga na maboko na baomi bali. Parce que séparation wana et comme que papa fa kende et disons maman fa kende azo engagement mususu. Papa fa kende azo engagement mususu ko so na landi mama msusu na ke kukuta comportement ya papa o azwisika na yanga e simbate carrément et comme elanga ba difficulté oui et salama. OK. Et salama na ke ko boko mana maboka tata mwasi na komi pelo kwa nzamba sala nga grâce na eba déjà ko kanga basuki oyo na kanga basuki na nga na zo créer makambo na ngai mais na tiki classe T na tanga ki tina ko zo diplôme na nga en pédagogie générale. OK. Voilà. Déjà et pesi mon bilingam bilima ko kabona papa na maman ou tu rappelles les sons sur yango ouais. Ni no ko sala ni pokolo bana bande ko na bakabwani ti o bana posa bakabwana. Oui ça boni. Bandeko yo surtout ceux qui boboti na mibali na bino quel que soit comportement mobali za ma bendenge nini. Mobali lokola zonga kana makola mwasi bozana bozwa temps ya kopesa ka mobali conseil mingi po eza te bozwa séparer po yo mwaso tika la peut-être na charge ya bana ou mobali akena bana abala mwasi moko boye abandonyo ko la bana lelo o bana bazali banda mingi na mikie soko koti kaka wana otuni mwana yo zo senga mbongo na nzela bo ozanani zonga pa papa abiso mama akabwana papa mosa papa benganga ndoki ba bengana nga donc babiloko wana po oyebelete ba l'enfant de la riba za la mingite il faut basi toza mutema munene ya ko supporter mibali na biso na nyonso donc elo na nkokai ko yisa na basi yango wana po ndaku se mwasi mobali te mobali banda kala to yebi bazaka surtout so azamo amkaza ne libanda beta babali azaka libanda zo beta babil do za caractère na bango ya bomwana do balingi libanda mingi do biso bana basi lokwa to sakana na manzanza na ndako donc ti lelo to lamba kana bandako do to za bato ndako foto ya mbaka salité uti libande ye opesi conseil obongisi wana nde
tomona pasité ya bano tobota baza na nzela. Voilà, pasité ya bana tobota baza na nzela. Si laza natif ya commune nini? Matete. Matete. Obotomi na Matete, okoli na Matete. Précisément Kisensu. La Kisensu. Pour le adresse vraie. OK. Pour ceux qui si adresse mo boisa faux. Mutoki na adresse wana looking ba nono aza mwana koto tesko nga na kosa na télévision. Ah OK. Donc naza précisément moi na Kisensu. Kisensu ya Mama Lo, Kisensu ya frère José Ndita, ya Bina Filé, Kisensu ya frère Jonathan Yanfo, Kisensu ya Batebele, ya Domo, Fumu Banga Moyo. OK. Donc gasko Kisensu nanga eza frontière et Kabola Matete Kisensu. Ah OK. So que na Kemba 84 c'est frontière. Ouais Kaboli penza batende na Kisensu. OK. Ouais na mwanga numéro 70 Matete. Donc na otala kitak mabela Kisensu yango. Tala mabela Matete yango. Donc mabele kako ya 0 mètre Kaboli biso iskanga nazali. Voilà. Oui. Kuna osali pe beti donc à côté kuna, c'est ça. Oui, natangi na Matete sikoyo. Na Matete voilà. Matete vraiment natangi na ba école Matete. Ah ouais ba osala ki pédagogie générale. Pédagogie générale na sali yango na Matete wana na école la Bénédicte et Kinchaku. Ouais. Et pour ça motema na ko sala pédagogie tout ezala ki ba parents ne ba orienter ki yo. Non, zaki pour ça motema nanga. Ah, pour ça motema na. Na monda osepela mingi kotangisa. OK. Na osepela mingi baso ba avocat o ba sambisa donc après wana na sala droit. OK. Malheureusement. Ça pas déranger tes parents? Pour ça motema na déranger ba parents? Non, ne déranger ba ngote. Ba soutenir yo? Non, ba soutenir ngate. Comment? Ton na landinzela nanga. Tout à l'heure, nous avons beaucoup de tata moi pour la séparation. Oui, je vois. Déjà, on a 15 ans, on n'a pas tata moi parce que peut-être le comportement nanga maman nanga est aussi sympathique. Je comprends bien diplôme d'état aux gens qui n'ont pas tata moi sinon, c'est ça? Pas tata moi sinon, oui. OK, avec combien de pourcentage? 61. 61. Réaction à parents dans la musique. Les agines parce que les tata moi aussi. En tout cas, bavandaka bamona batu ba na porte boum bazui crée na bango ba komi pourcentage bazui ba poudre na bango ba sopeli bango nini tozo yebate moi na bina zui diplôme voilà na minute esika totiki e a baluka na mabela zonzima te alors le kum le ko ezonga kapa na bino yango te ko sopa ba poudre te ko tia des ordres maman ba fongo le pain papa tikala kakabi combattante. Malgré tout ça, qui a longi, pour ça longa. Voilà. Classe ça passe. Mes parents de bamon na passe yana ba bimisambon. Mais nga na tamure ko makanga moko parents na ko bimisela ngombo mais papa tangisinga. Atangisinga. Tu 5e. Donc kana komi mutaba désordre. Ndesika to kana te na papa. OK. Désordre ndeto kana te. N'aki pas tata moi si de faute ya divorce. N'aki pas tata moi si ngate vous na va na pas de konaye qui na va na papa. Yango wana sko na zoka diplôme na ndenanga. Donc koma ki parent ngamoko enfant ngamoko. Na mitsale la musala na ofuta minerval. Mais ake sengo na ba bazaki vraiment fier mi ponanga ko soit diplôme de Jésus ke loro moko boye o babi mono combattant sa longi. J'ai d'enfants, j'ai d'avenir. Comment est-ce que tes parents te voyaient déjà nous aux là? Qu'est-ce que les parents remarquaient à toi? Babanda omunanine. Tant nous avons moi na aux poussana na jaba na boya ba otala ba betela ko histoire nini. Comment est-ce que kola ina bande kono ya basi pe amibali? Na kola mwana moko alobate timide. OK. Qui toko na beba pona koli makasi hein. Koli vraiment. Âge poussani? Âge poussani. Voilà ba combien? Ba 40 et quelques mois na bambango il y a quelques montants en monté donc tout tika la bongo ou bamba na 40 et quelques. Au dernier temps ba âge c'est compliqué. Nazo compliqué. C'est compliqué situation mais bon. C'est nous. Ils avaient âge na biso. Ils avaient âge na biso voilà. Tant nazo kola ba sanyambele so pas suki na ndako. OK. Ba benga silamiti te pe ba tanganga te ba beta misusu. Na yebi mobulu te. Na yebi ko finga te. Na yebi ko vanda esika moko.
Maman ça ça kiso benge anae andima abe am tobandu mumbala. Voilà. Ya fatundu. Abe ngape na ba comportement na zalaka na ba comportement wana. So benga oui, tante, oui, tonton. Na lobate. Mais kovanda na famille za pasi ya. OK. Lelo oyo na koma mutu moko boye pour na peut-être na famille tout ça na théâtre até au puis ba parents ba vandi ba komo regretter hein. Pour ndé na lo ba regretter. Muta banda ko lobate. OK. Yé na télévision ça makamba boy. Donc ana koma ba sepela kana ngana bo mwana. Mais ndenge pe na commandé na ebité soki ba sepela to ba sepela raté. OK. Ah voilà. Voilà, donc déjà timidité wana okulinango, mais aux quantième d'une famille à combien d'enfants? Pour peut-être timidité ne bima bien aux na katikati elisanga tondeni. Naza yaya Yaya, ya liboso. Ya liboso kota papa na maman. Naza vraiment yaya. Nasima bale ki baza combien? Nasima naza na baleko 9. 9. Donc 8. Plus nga mon 9. 9, ok. Comment tu arrives à gérer Nasikise nayo? Na baleki nayo. Au salaire moi partition il y a temps par rapport il y a qui star, na ki yaya. Ouais ouais. Ok. Na sala ngo. Et comment est-ce que bango bazwaka ngo bayamba ko comment? Loko aka star, to loko apeka yaya. Nyeso mbali. Nyeso yale. Et ko swana na ndawo ya la neni. Comment est-ce que tu te comportes na TV? Na ningo se comporte na ndako. Il y a une différence? Oui, ezali. OK. Nanda kuboye na koma donc tant ba benga yaya naza vraiment yaya wana. OK. Donc personnage wana joue un rôle dans la famille. Na bango tout wa telema loba ate. Babi oh soda basa ngeni baziti. OK. Donc na koma wana penza. Quand tu dis un mot et etikali wana. voilà. Soki pe na lobi likambu eko sali angote. Ezala ennemi te mais ezala colère moko boye ya pouvoir ya kiyaya po misu no eta na misu na ngati pe okeko beta yaya kundazana nda sikilinga makasi ya kobanga parce que na siliki OK po pe su na siliki boye omeki ozanango oko zeme mpa ozali boko no telimiso beta ozongisa disons pour non les on a toutes les forces. Oui, na bon. OK. Donc na ce bayambinga na kista na sexa bango non samo ba comédie moko bazo seka wana si dore mutazo salama mwana. OK. Na bon. Voilà, vous avez bon. Voilà, au décroché diplôme d'état, au Django plaisir et grave, nandaku, papa Payoki quand même, et ça les fierté wana de voir que sa fille est née surtout à décrocher diplôme d'état na la pédagogie générale, ça les fierté. Après, il t'a fait de continuité, il y a bah études de supérieur, tout ça là non après qu'on soit diplôme d'état. Après wana na ba na vanda te na ke complice. Ah, aucun des complices. Na commune complice. Ngana suna za ton otanga nano secondaire suna ke classe tour à tonga na zongi midi c'est que de midi wana fona kanga sukiti 18h. OK. Suna kenda ki tour ya midi de tongo à midi fona kanga basuki midi na se préparer na ke classe. OK. Siko na kin wana na futa minerva ngamoko donc c'est que na université pe na futanga moko Yomoko. So mbongo na ozwa wapi kana musala. So université ke banata ozongi Pourquoi? Na kokite. Agotika. Fonatika. Le lisungi moko po soutenir ezate. Maintenant on lo babo famille za mbongo. Famille papa. Bana mbongo. OK. Mais le kola déjà na longwa. Na koma déjà mutu mususu libanda. O lobby pe na ozala parents ya bana onana bango na bete funa tikalara libanda na sama libanda. Donc si je comprends bien source nyonso ya bamambo ezaka divorce. Tozo makana wala. Oui. Parce que si c'était pas le cas, il y a divorce, tu allais toujours être avec tes parents. Oui, pe banga ba futa betude nanga nyonso ona lingana sa na vie bango banga ba futa. OK. Dans le cas divorce et ya ki Donc revenons toujours à ça. Ouais. Toujours na divorce. Divorce. OK. Na ki ko sala na bité le ko na ko ka université te na kende na ke sala nini quoi.
esthétique natanga na victoire na imeka wana OK nazaki mwana mayele poso bopesinga coiffure na créer donc créer coiffure moko na madame nanga o sepela pa tindi belève musubo ta la coiffure wana biopé bosa l'exercice nango OK par après na bandé ko créer salon tout ça mais nazwa ki occasion te ya ozana salon moko boye ndenge na lingeleke ezala wana faute des moyens OK voilà au Célignon diplôme d'état au bundi malgré que Kaboni a papa na maman au forcé au bic non prouver bon le contraire il y a au bas penser malgré moi qui t'étais SP qui bon à moi si et ça dépend aussi de l'âge hein âge peut mbouya moi moki mbouya makas de 13 de 12 17 ans puberté oui c'est vraiment compliqué si les parents n'arrivent pas à le gérer tu mets un envoûtement ouais c'est pas l'envoûtement c'est l'âge oui donc il faut que les parents puissent tirer vraiment cette attention, l'attention à âge. Il va maintenir, il va orienter mon par rapport à âge. C'est ça très important. Oui, très important. On n'est pas aller seulement en voûtement, il faut avoir le pasteur, non. Et psychologiquement, il faut aussi jeter un coup d'œil de l'autre côté à l'âge. Ouais. Voilà. Malgré ça, on se pose des questions, nous, avec nos téléspectateurs à la maison. Comment est-ce que on se retrouve qui, dans le monde, il y a théâtre? Aventure yango et botamaki comment parce que yo qui motivé autour ça la pédagogie générale et toi-même tu te dis que non il faut na ça la droit on a moi si mon faut le bas avocat tout ça la boue et il faut des moyens aussi retrouver dans kata esthétique ou ça la basuki na yo ça et puis moi moyenne ba bien sur le mora muki et du coup tu retour dans le théâtre comment est cette aventure bon exactement en 1996. On va pas t'attendre aussi grande sœur nanga classée ton de j'étais salée scosa vraiment. OK. Yenda dans sa théâtre. Na ma tete ka milieu na biso. Ma tete wana ba prend film ambweni ba prata ba soso ba ndanga zaki moi équipe vraiment na ba si ba Sylvie ba moli lelo atika biso akufa déjà moli monepe manakima kimia plutôt donc bazaki ba wif fille boy. OK. Ba répéter na bango ba répéter kaye ko tomber place ba répéter ba bengani bango. Babi to répéter wapi grande sœur alobi to kende ko répéter et pas na biso na le pont na biso. OK. Nde ba yaka ba comment répéter na le pont na biso. So na outi classe tour à midi na ko kuta bango bazo répéter na on la une femme elle connaît que na single jeep nanga na va na tala nanga ka bango na idpt. OK. Tant na tala bango yeko tomber mu comme susu na outi classe na ina vanda ba fi ba ati bango nyos. Obo ba fi ba sa te be muto pesa ngam na explication asala. OK. Ngasko onde na vandi na otala moko su na boaki misu no mona président na bango a otalanga. So talinga na kimisi na elongi. So na boki miso talinga na kimisi elongi. Tabi yongo hotelanga nyalinga ngo utuni nzambe. Ide wana ka yanga moko. Voilà. Tia mona tala alongwe sikazalaki. Abanzo ya. Nabi aya direction affaire nga. Nabi aya komi si la toko sola ngabi présent. Pardon. Non théâtre. Oh non. To solo naza vraiment na masoto swana ngabi te poza pardon ko na obudi. Abi aussi là. Yaka to solo là. Na mona opea mta déclarer to solo na yoke kaka. Voilà. Na yeto telemi to swana abi na obi ko artiste. Ngabi artiste nandeni. Habité. O na mona kati na yo ebele baza abozate. Mais yo zala. OK. OK likolo na musala o. Na pesa tout sanga boyeko. Nota sko na 6e nanga na présenter yosko le balanga ba blo abon. Voilà. Na présent pardon habité. Au moins lelo. So na maitoka na scène. O jouelenga Sylvie Bitolo, o jouelenga Clancy, o jouelenga BBC, o jouelenga Moli, o jouelenga batu nyonso. So kana maito na scène. Nde ba jouande yo jouer, mais plus que bango. Ngai présent. Abi oui. To essayer non. OK. Na kota nanu na yoka kobanga moko boezo lengisa nga na kati ya mutema. OK. Jésus. Ça me na sa nini.
Oh, jouelenga clancy na bino. Na vandisco na deux tidie non nous n'engue clancy à jouaka. Na joua plus que clancy. Bango tout. Na joua plus que bango. Tant qu'on a joué plus que bango, nani Pingila, connaît Pingila, azaka ancien président ya groupe ya Muyombe Gauche. OK. Alongwaka yum tazaka président Muyombe Gauche, mais alongwaka aye matetro sala groupe. Okay. Groupe nae. Après nae ko ebisa ye abina ngasila oyepanga mbosali ngabi bon nazaki na kati na oyeba te mais na mona ka nde bat bazo beta maboko, c'est-à-dire abi oui banda les artistes otikali. OK. Na sengi merci wana lobby na atana na classe mais muteme zakara na ya. OK. Sangwe kepa ba fille. Aussi la nenga jouer bino bo télé mata l'équipe bino na musika. Na nini? Aja to l'accès ba isinga président pardon bazongi groupe. Bango ba vandi déjà ba jouer. Nga uti classe na yi. Na longo uniforme na lati collant na lati polo. Na ina vandi. Si là o jouaki ba fille nyonso mais lelo pesa biso yo moko. Donc jouer yo. Ko jouer bango te, jouer yo. Et na kota na jouer tous les filles ba kota dans na beta na nef. OK. Tina gagné bango tout ça. Maman kelele. Penenge présent Pingila lobaki après 3 mois voyage kaki ba contrat mon abraza. Mais tellement abanda ko lia ko melamingi alia muke déranger kai poumon. Nde ba ubenga biso akufaki. OK. Tanga kufi totikali groupe au président zate bokomo lukabino moboza ba leader et comme déjà pasi ba groupe panzanaki. Ngape na une mois maximum un nombre moko ka na bango na koti en tout cas ti lelo na vandate. De 96 à lelo na vandate. Na sa musala kaninga lobaka ozali kolo. De 96 à lelo mais musala wapi? 96 à lelo tant na lungwe na matete e wana to sela na matete tozo filmer na ba cassette non. OK. Na ekoya lemba na ya na nzela ya Jibombo Clémence Jibombo o azalaki ancienne actrice ya Mbuta Masebe. OK. Ba modero ba canto ba mayonnaise ba puissance ba douche ba on azaki pa Mbuta Masebe. OK. Na ba dudu soupe. Kuna makambo elekela bango po bakabona wana nga na ebiti. Maintenant le quoi nga nazaki camarade ya Jibombo totanga classe moko pour te présenter penaye. Parce que le quoi nazaki camarade na ye Jibombo mukomsu na classe. Abinanga yo banango sala théâtre ya quartier ya côté na bino. Mais nga na bengiso yaka biso za pas Masebe le quoi to panzani to linga to sala groupe na biso. Comme ça, kokota no pas ma CBT, mais au kota na Académie des Stars. Si ba bon sa Académie des Stars, on a yebi déjà son Académie des Stars. Okay. Mais non tant on peut dire comme que Académie des Stars yango yo, ya que notre première répétition na bango, à la deuxième répétition de Meminga. Tant on a comme une Académie des Stars, on a quoi deuxième fin na Académie des Stars. Oh yo bango neso bayamba kinga bia pe na jouer ba rôle wana toleka na Tropicana. Na jouer pe ba rôle ma makasi o salanga succès non le kananzela mutu fa tele misanga po mamna sa na TV et ça bango mo baboyi. Après wana ndena kenda Chic Loyenge. Na Chic Loyenge tant ya po ba ya Jani bazalaki ezalaki que nazo ko jouer non ba principal ti. OK. Donc parmi les principales les moi na Jani na jouer nanga. À part après ton mon baké poto to tikali na ba Robert ba Momo ba Zizi mon nombre to tikala ka ba vie de l'op ba longwe ba ke. Nombre to tikala ki wana pe comme que si la per comme jouer principal. OK. Na Chic Loyenge. Na marqué pe époque nanga après ndena ekoya étoile qui ngombe non. Avec camarade nanga depuis yende mama étoile yenda mema biso et pas major bisadit. OK. Tant que y a pas major on a les amis du théâtre. Bon problème pesanga tengayo karangayo moi problème ezanga gité na kitaki na tiki bango mais na travail qu'on dit 4 films mais pas major
natiki na nga bango nake wana siko na koyebana na ba nzonzinga presque nyonso tant na koya pas nu formule après tant na ya pas nu formule ça li ke nu formule pe na kokuta ba niko shege o lelo na komi a memanga pe na travail papa Edo Kaou na travail mon pas producteur moi. OK. Ah donc moi parcours nanga yangoana. Voilà, parcours Moulaï, un bon parcours déjà. Pour les qui n'avaient pas de soana, accueil qui vraiment bien bandé Koyambo toujours avec beaucoup de motivation. Oui. Et ça l'a occupé bien ou forcé. Donc ça l'a bien. Batunye so na kutaki. Non ebite bona ebaraté nzamba salanga grâce yango vraiment. Donc on a une chic shortara okuti ba mami jokisa ba vanda. OK. Ba epela ba vanda. Ba zizi mundeki ba vanda. Na ba fille non. Mais na vandi pe na se positionner ba yambinga na tika na vanda kumpe camarade na bango. OK. Tant on a ko yana nzonzing. To eno pas major, to kokuta ba ebakata ba Gabrielle, ba Teresa, ba Bijou la reine, ba Pati Melanga, donc ba Manana Amelia à l'époque ba fina somme so ba kufa ba tiki bisolo ba Diana. Donc kuta pena nom ba fi bango nyonso na pe ba Mirae sa o patiki bisolelo, to kuta na pas major, donc ba yamba penza. OK. Keneza la ouais place moko boy mutu pas télémelio tété biso ba yamba biso. Voilà. Ba yamba bino après un moment tu t'es retrouvé en Angola. Koko ça nini? Pour ba mituna pe mituna parce que ba artiste da biso ba kena ko sala nini na Angola. Na cimetière ba artiste. Ouais, c'est ça, ils a question ba fan bazo tuna mingi. Voilà. Ah. Bon, ndenge to viva kaboye, ata na osa musana nga na Congo, emsupe emsu na visa nga moi tour koyeba pe bamboka. OK. Na kende koyeba mboka, supe mboka digeke déplacer nga mboka musuna ke koyeba ningo za ka bien malheureusement, tant to komina na bangolango, to kuti pe kaka, to vanda na po to kutana ke belé. Tant que to kutani belé c'est que pe ba film pe bando sala matondi pour ça ba film sono ya ba CD ngo nanu à l'époque non to apena ba CD na Congo qu'on appelle to kene no série CD. Ah to ze belé ba tournage ma via Queen sera ye kuna asala pe groupe ne elle nouvelle vague ya loin des ali. Déjà poyer déjà za Angola. Tara à l'époque on est aki major sera kiti qui chasse ça pour sa vie à Angola. A tinda bien vie a pas tourner hein. Vie pas ça la groupe kuna apé groupe ezalaka. Donc écoute vie a déjà positionné ba filmer na etozo sala. Ça ba filmer bisonyo so petan toye to sala ba filmer na to mona kyango bien. Mususu na batu musu ba kokai ko sutuka na be bandeli bo etozonga. Mais ba kokai na kozonga te to tikala ki poto zaki na ambiance moko nanu ya malamu. OK. Njoka to va nepso na kata cimetière. Sérieux? Oui. Et bon ibisanga awa na zongi mutasikati. OK. Bano lelo babota mi lelo lo ba batakala ba yebinga. Si na koti na groupe sans souci. Eza na batu musu to sala bango nzinga à l'époque. Voilà. Ba yebinga. Si na koti na groupe ya Swabala, de presque tous les groupes groupe wa biso aya Roger. Vika Mundweri. Ba fina mususu to yebani ponzo ndinga esangisa biso. Donc lelo siko na temps on event na keko sa na Angola. Musala neso to sali kuna na moni angoti. Le baku misala mususu tant to kota pa na nata kaza musala mususu kota na via TV officielle. Misala muso ekota etola banda kokota bilo mususu sui na chaîne mobo ya YouTube sui nini boye moi babilo musu ya ba moko nde yebanaki mais vraiment na misale belo biso to saline to zakuna bezo ka ba bidi ba Marius Kos ba matembele presque biso ba mugondo ba jetem kaninda ba théâtre belo to na Luanda ba internet Joyce ba mo voto ba vaidei et même ba ikia donc to ke belé. Misalo to salikuna et monanité. Perte de temps. Perte de temps. OK. On a salé mission sous na lobby si la plairant. Non lela. Pour na yewa
oh au moins la artiste musu pena ya leki ayebi yote ngabi oui ayebi ngate pourtant on azalaki ayebita major bisadi la bilanga si là o comment déjà na pas hein o kino lukani nangola hein o kino lukani donc na kenda ki pe ko lukani ninga po pe na ina nini na futela awa na kishasa bandaka minene lelo ta on a yé pour na sa jayi noni mais ndako yo nabi en attendant na vanda nanu po o na mona non na théâtre non na mona ngote biso zaki producteur a bengo boko jouer zuipe manaka na yote mais na minito na ye ne kokuta baninga na biso basala sala ja ba bekiri na bango ba YouTube na bango oh non nous pena na intégrer na kati vraiment à part na travailler pas ya Mimika BHT Sali ma chérie pas Rosie Mouchop officiel pe na travailler ba film paysan nazo travailler déjà merci beaucoup à toi aussi Prince Luemba na travailler bloko ya José de Londres bambote no ya esikoza merci beaucoup Nico Chege na travailler ba biloko Nico Chege wa c'est là ba producteur na ye moi muke wana le reste non na quotité na vie ya Queen Mad mbote na maman je te love beaucoup merci beaucoup pour singa lisusu pe no ka ningo message ko pusanga il est temps ya osolana na la patronne Belvi Kandi au sol de na mam si la bisalu au sol déjà na maman Dinana je sais pas non Dinana kolobana no na banana Dinana kolobana no vérité ya Dinana nton non na ngapi na zana na monza nzonzingi na voyager ti to kutana ti période du temps na longue académie des stars to kepa Caleb to kenana mi mususu to kena jibomba kenana ndenge na ye to longa académie des stars ngapi na Nadine wengi wazaka na Afrika pa Bordeaux président Bordeaux to yaka okende pa ya nan ya Caleb to kota kuna tondo travailler kuna Caleb aboya ka kozwa biso pa benga ba biso to za ba opinion modero vomi to sona modero to tikala ke to kota wana Dinana na koti pa ya Caleb président oui na pourquoi na kota inanti na ina nzonzing na kutana kipena Dinana ti so po Dinana benganga peut-être amonanga non pas baninga mususu na sepeli pesi la doré ya ko jouer peut-être ko benganga bongo onga na kosa l'effort peut-être ya lukae mais auparavant to kutana kiti to ye na belle vie to kutana to zala pa major to kutana banzonzinga ba Diego musique to kutana to travailler to yebani to solo la ka to za bien makasi donc Dinana disons Belleville nde na yeboy na kutani déjà plusieurs fois nga kutana Belleville et l'autre son Belleville et doré zala les no bingo puis son nom numéro na pesa Belleville numéro asa numéro na nga pa pesa nga numéro privé na ye o aloba na nga ko pesa mutu te yo garder numéro bon peut-être na zela ka ngonga et beta pona minito nde ye la patronne donc na minito état na ye échanger za ndenge mo nde to za ki kalati donc le quoi yaza la patronne aza numéro na nga ebisi la doré bien nazala kana kena na restaurant to solo laka tout ça bien si on n'a pas si là bon on a évité sur la question ils pour réponse ils ont pour répondre mais pour na cas on a expliqué muke pas si là ils a passe ngana cause on a besoin ya ko travailler pas ni parce que na minute on a outil na ye na luka musala na za vraiment na besoin na sala musala oyo ndenge ba benga batu mususu est-ce que si là émission aussi là talent auzana posa benga si la doré point d'interrogation est-ce que si la doré pe auzana posa ya rejouer na mams na kozana posa na makasi la patronne te donc ton batu nyoso bazo apprécier bazala na bango pourquoi pas nga za kite no luka na zongati funa kende fu ba benga nga so eloko ko sala passe est-ce que bisalo ko benga nga mais dis à vos noms déjà si la une fois déjà beaucoup en scène
Tu travailles film comme tableau monté. Ok. Ba film wana izaka ba film ya Alpha Bokoli. Mon pao. Où je viens à combat Sila. Sila Doré. Sila Doré. Et même c'est pas je viens à combat Sila Bissal. Sila Bissal. Ok. Bandoi bazala. Coïncidence à Bakomba, c'était comment? Tu t'es dit quoi une fois déjà au tourna payé au collègue non? Et coïncidence à Bakombo et ça la mandeni. Bon, on a évité. Parce que au YouTube c'est bichou qui ça combo même il y a oncle, il y a tantine. Il y a tantine là. Donc coïncidence wana na komo nango ma bête dans sens. Donc dès ton enfance vous avez dit na combo wana. Na botami. Moi je pensais même que aux joies qui a monté dans Monica c'est là. Ah non okay. non. Nga na botami na kombo wana te. Avant na botama na kalibumu. Tata moi ça zo ebisa déjà maman so boti moi si kombo na nga nyos. Avant na botama. OK. Tant na botami aye abiye yo no bandai ko luka baptiser kombo na ye. Atika kombo na ye azaka suta kufa. Moli moné pema na kimia vraiment ma tante. OK. Akufa zate. Voilà, déjà, Vague Moura Malamou, parce que les lots, producteur et comment moi pas, c'est le bilan pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata, notre père. Bililo, nous avons salipé grâce mingi pas ya maman Sila, na maman Bellevie, les lots bamisana bangozo salama, tout le monde en parle. S'il faut dire quelque chose, na ba maman on a mis balai en tant que collègue nayo, bana ba musala moi kala, oh les lots loin des péchés au mois retard. Au ça bango nini, bango mi balai ba otala yo par rapport à musana bango. En tout cas musala ya binomi balai Sila Bissalo, Ndoya Sila Doré, na Bellevie Kanti. Moussa Nabino est vraiment apprécié, tellement apprécié. Na Bisabino, ils ont battu au Bavandaka, Bazo Sepela, non, na Bakombo Nabino. Preuve en étant aux Aki na Angola. Marius Kosake, Ake Poto, France, Matembele, Dieu merci Akei. Tomba Komikuna. Ba bengi biso ah non ah oui ça na deux chaînes o ekangi mais non tant ba ninga batu biso nyonso tozo sepela na oyo bo sali pe o bozo continuer ko sala c'est-à-dire faut bilom balbo za la même esprit ya koyoka na rozala bien pour bo sa makamba bien lelo nga na omona moto mususu nga na za famille bota na za bakukute guerre. Ngana za bakuki naza famille bota te guerre non tanto sepela na bino na nyonso o ngala koloba na bandeko nanga musala na bino kitoko makasi ba histoire na bino ezo ratete o to sala ke lo mo bebe ba ki ya bino ezo bebate donc c'est très bien vraiment maintenant elo kato senga on a profité na senga na bino eloko eza na kate esala ke bo sangana te bozala mutu moko te boza séparé et ça passe makasi lelo suna lobeli mingi Bellevie mingi sous na parasila à côté la Bellevie aoyawa te so lobeli sila mingi ba cook mingi ba cook ba sepeli allez pas Bellevie ok te et ça passe tu as besoin ya retravailler kuna ya retravailler na kuna ya yope sila ok travailler pas ya Bellevie pour musa Bellevie ya kitoko makasi ya yope Bellevie ok travailler pas sila parce que musala sila eza kitoko makasi donc on a kokai kolobana bino yango wana si boyo kata botala ba mission boyo kaka boyo katanga ipe en tout cas bato apoto ebele bino mo boyebi ke ba pressa kabino mais biso pende to yebi bazo presse bino makasi bozana bozonga na bomoko o bozalaki ya bana tata moko maman moko na simba ça biso bien ça la biso bien bana tata moko maman moko na simba et ça la bien vraiment et ça la bien de partout. Merci beaucoup maman Sila Doré.
On va faire la continuité de notre rubrique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis avec mon invité surprise, Sila Doré, actrice au hasard qui évolue actuellement dans la ville province. Il y a Kinshasa, savez-vous, avec après un bon moment, il y a absence dans la ville province à Kinshasa, Zaki Namboka Angola, précisément dans Luanda. Les lois hasard de retour à Kinshasa, il a fait évoluer encore Moussala Naye, où il y a Bandaki depuis un moment awa et à Kouta National Bandekoni, ça la continuité toujours il y a Moussala et voilà quand même le temps pour nous tout y bailler les surtout reconnaître tout s'adapter na yeto zongi c'est EPK ningi toujours ba ndekoni so total na itando iketo benga bango ba star na biso ba artiste comédien comédienne voilà. Mais maman Sila Doré, aujourd'hui tu t'es dit ça va avec le théâtre quand même, ça va. Vous en regretté au Salam Moussala? Non, on a regretté. Ok. Donc, on a regretté. Ça va. Dans Moussala, ça va. Pour n'habiter, on a yaki nanu, na monaki, na zamupaya moroboye, na komi mupaya makas na monde nanga. Ok. Mais, na moi temps on a vu, na ça déjà une année. Une année déjà. Et na ça une année na Congo, na monisco ça va. Donc, na comment fond. Ok. Ça va quand même. Donc, regrettez. Si c'était à refaire, vous préférez qu'à toujours jouer en théâtre? Qu'à théâtre. Malgré moi, je suis moi nini, moi commerce songolo pas calamé. Théâtre ça place. Ah. Non, kokate. Voilà. Vous allez avocate au côté de la bande à battunio sauter. Vous allez limiter. Nous allons limiter. On a pas client au cas. Quand on a client on a. Aux côtés partout. Oh partout. Donc on a changé comme non sobriquet doré Koufi. La robe maîtresse. Des de tes enfants, balobi pe maman, biso pe tout ça là, Moussala au Salaka. Ils ont le rendez-vous? Non boya. Comment? Comment est-ce que? Oh Josephat Batunga lobi maman. Aloba langa déjà. Jeune fille n'a déjà maman qui dit qu'on a pas ma belle vie. Mais comment est-ce que batika yo sala yozo boya? Non l'ingati ma belle za kata théâtre. Niti ma béni. Jamais. Nani. Papa. Moi oza TV hein. Ba ota biso. Voilà. Non bête on a simalitoyi. Voilà, merci beaucoup. L'actualité nous oblige de parler aussi sur ça, la mort de l'artiste comédienne, actrice Oyatika Bissopé à Kindangola. Mais on va essayer de profiter aussi de parler avec la maman Sila Doré, parce que elle a quand même eu le temps. Il y a Ozalapena, maman Miraïsa. Et en Angola déjà, vous le savez très bien, maman Mningi Salimaka, de part et d'autres. Toujours ma précision, monsieur, et ça la biso bien. Maman Sila Doré Sango, Yamira et ça. Écoutez la bio. Nga awa place naza, na presse nanga sur l'équipe des avenues pas étoile. Ok. Na kenda kiwana. Tant na komi wana to beta lisolo ya groupe na biso, makamora désolé ka amiraza na hôpital. Est-ce que bato bakende kotala e ba kotite wana siko troyi bandenge nini etana e na kati tout ça to solo là. Après na bisenga lobi bi fina osu na fini web téléphone est bloqué. Na kati sinon pas ingénieur wana na ngambu a longola elo kwa ngoi koti na téléphone. Abi ok nga na koti na ngana pose ki libanda na ina balabala. Abi na koti na ndako na zelonga bina zoya na kati na ngape. Le quoi iso ki nga moaton ami na biso musuto travail ne peut pas major bisadi di safi. Ayaki pa étoile. Tango na ye bana bazo bisanga o mama safi aye. Ana kati ngabi ana kotra sta pese mbote. Na koti safi banga oyo kite na katini sangwa mira sanga bien moi était mira za na hôpital donc tu on solo on peut y avoir y attendre son étoile mira za na hôpital ba artiste kuna ba ki lukae obike bazo boya ba ba kota ba kotite abi o za arrêta boni ngabi yani na bi mi hôpital o akufi na koma bi no kama bi o mira kuma ya kufandeni esaki bongo te pe koma bongo pona nini akufa nena boy na habité peut-être ensuite au kondie
neba ke to kundi na biso to bandu kaka to bosa po déjà to kundi mais lokola zaka na morgue ndena zabo na osala ngo ba examen nyoso ntabe po ni sami boy po ni zaki boy fallait zonga tabo et puis ça mo puis ça boy te ko kufati apesi passe to misanaki malgré ma bé so muta kufi to lobaka ki asa malamu to alokuta biso to mesana ki na mabe na ye na malamu na ye na ki brutalité na ye na munoko mabe na ye yeso amoni likambo elala te lelo ka loba ngayo ngamona nde nazawa to swani deux fois to bundi une fois yeso likambo siko na yo loba malamu Mireille po anini so mutaza mabe za mabe mais nazolo babolamu wa Mireille parce que alinga kozana batu to benga ke mama liwa so zanzala na kimbang pa Mireille salamba ki malo boko to benga na ba camarades c'est total na génération tous ça ba 40 et quelques mais ba 40 quelques on bandi ba 41 ba 42 ba 43 ba 44 baza ba 45 ba 46 47 48 tout ça équipe 40 mais mutumtaza na ba soki 2 3 4 5 na 4 mais to benga na ba camarades to passa ki ba bon moment ma beya ko yasima. Mais c'était quoi les problèmes déjà parce que les majeures personnes disent que moi qui bon sinzo entre vous et Zalaka ou à Juoyo à Tiki ou à Ki ya bandaki ya sali continuité neka ba baba musicien singama tembele tala malala batu na panier vandi bien kaka moko soko bebela ki nini o batu ba yebite pourquoi bebaki so pe utaki na nzete ya ko beba ya ko pasu ko ye tant ba sangi so tabiso so malala ngode to poli da o asala ngote kwa to komona so malala tande to so pola phénomène mosinzo ata suna bina wanga na sikoyo wina wanga ni ebobe miso bande ko basali bandimaki wi bolimbisanga to éclaircir parce que bisonyos tozaki kuna do bazo kize bisonyos problème oyo ezalaki ezotanga maya mosinzo na ba YouTube rokota boy mosinzo wana eza mosinzo directe kake muninga wana yebaki vraiment que o mobali ya muninga nazwa oui mais azaka mobali na yakala OK azaki mobali ya muninga na biso ya kala na 2013 oui mobali no akala ba sentiment si la quitté bon c'est bon mais tango akomi muninga mobali ya pire yo na 2019 okokai kozongela te moisika mabe koza mobali na yo ya kala oui c'est bon bokabona kité ba sentiment ba posa na bino si la quitté tant bozonga ni po bo continuer ba posa na bino ba ekokuta na soit na Luanda po bozaka na soyo to bo ekokuta na Luanda bokoka kozongela ba posa na bino pe bo betela bat masolo oyo azaka mobali na nga 2013. Mais est-ce que Mireille ça savait que mobali oyo ayepa na nga zaki mobali ya muninga na nga na 2013 ayeba été c'est ça ayeba été OK mabe yango wana omone sika sko muninga bazo kize makasi OK tango yo moni ke Mireille sa piringa mais mobalo ba komine ndako moko azaka mobali no asoyo to betongo ta assemblage to kokate mutu nyo so kokate parce qu'elle a aussi à parler à Mireille ça que no mobali ozane ya mobali nanga aloba ngote aloba pété mobali pa lobati OK ba gardant on a silence gardons na silence oyo na biso nyonso ekiri ba camarade to yeba été sauf et même ba kamta yeba OK et même ba iko yeba ngo pe na retard po alongwa ki na ndaku na ye azo aye na ndaku kovana na ndaku amina biso po azo voyager ne pas à Turquie dazo boma na ndaku azo mo ba séjour fafa na pa muninga nde ayako yeba a garder pe po to roka ko kene ko yebisa Mireille sa te po Mireille sa a brutal so ka yokil kamba bongo yo muninga ozo bimana mobali nae abunda quelque soit mobali yango azaka ya yo ya kalata to bomba na bino
sikoyo tango déjà bozwani ba numéro à téléphone omoni na minute so to la lobi nanga doré non ça la sous émission te ba okizenga mabe abini wapi abimisi page nga la kisi bazo finga e ata biso moko likamba bongo obete la Mireille ndeni o confirmer Mireille ni nous en a preuve te soki moi si ye moko alobi étoile mobalo ya Mireille oyo asaka mbaina nga 2013 oh ok ici lit boye ebike se bawa bim ebite biso soto ebite ngana yeko yebango oto na 2023 na yebango na mars ya 2022 ye moko camarade ya biso bi oyeba ke mobala Mireille sazaki mobala nga ndako avril nga na voyage na Kinshasa no yebisa Mireille sani azaka mobala na ya so mabe yebiso pourquoi oh lelo komi bandoki bobomi Mireille non tu expliquer clair mo voto na aimé mbaiki ya baza ba ami pire ya linzaka na musapi tangu mo voto yo na muninga no aimé oboyeba ni moi ba secret moko boy parmi biso ba camarades nyos yo mo voto kei obeti lisolo ya aimé fundi aimé likambo moko ema sepe na ngotema bi non bongo ya kofunda nga ndenge to za ba camarade o yenga na yebi na bomba c'est que Mireille peut faye bake ya bimaka na mobile na ye aimé aza Turquie makamune baby pona mo photo bon na confirmé azui abengi Mireille Mireille mukolo nazo longwa na ye Kinshasa pona voyager ba monanga na mutuka mobile na yo natamo na mutuka mobile na yo lokola ngai aimé semeki do yo ndeko nanga Mireille mobile no semeki nanga pe muta benga ye ezaka mobile ya mo voto Carlos ezaka te ke ngam na benga ki poto ndo luka voiture mais batu ba mona ba ke ba yebisi yo ke ngai aimé na bimaka na mo voto yo bengi Mireille bengi mo voto ya kavanda emaza mwa mabe azobima na mobile nanga tuka to abandeko meto linganité mo voto o confirmer aimé et Mireille ça plutôt que Mireille en tout cas emaza mwa na mabe azobima pena mobile no donc emete mutazobima yo mutozobima ma chérie ngai ozali pasa nanga na besoin na yo suma kambo eleki nangolo kwa to sola te na minito ngana photo solola Photo sola ma chérie. Nde ema yo kapasi a expliquer Mireille. Nga bimana mbaye no temta bimana mbaye no za mo voto. Talaboy. Voilà la confirmation azwa ki lelo cause nini. Mireille azate. Ndoto tombo ngai dore boyebi nga. Bino mo yebinga. Boyebi kombo bo pesanga. Nga za polele. Pourquoi pas sur mobile linga na bomba na publiaka faut yeba poso aza ya mutu ana yeba so ye mobile wangani faut yeba te onana mobile nanga komone songolo yo bomba te na bomba te boso to tutani omwe ko bomba tozangi Mireille do malo boko na biso atiki biso mutu to mesana biso ko swane tolobani atiki biso tali kambo etikeli biso donc ça li passe donc on a kokai ko expliquer public na biso boyebi ngata babengisinga na émission moko pa ya non première na kekuna a poser nga question moko na wangani abi dore wangana na telo audio ngabi audio nini na ba audio na yo ngabi ba audio na nga na tsanga bi otapo na zaki sûreté ate audio mokili mobimba YouTube mokili mezo talango batali bamoni nini dore mutu azoloba azodiscuter na lipasa na ye mo voto na wanga nani sikolo kwa ba micro nyose komo ya na wanga na nini mutu se akufi biso to komo bimba mabe faut na expliquer ba ngana kata makamwana na zate mais le quoi to zaki lisanga izo kize le quoi biso to yeba ki to koki koloba te ma chérie
Donc, ma chérie, to solo là. Mais, public, vous comprendre, biso, quand ils ont vraiment bon. Alors, Kaïsa, vraiment bon, merci beaucoup, maman. S'il a adoré, mesdames et messieurs, on va faire la continuité. Hormis le théâtre, vous avez une maîtrise, il y a un amour au salaire, vous maîtrisez bien. Et le spectateur, les fans, on peut éviter à bénéficier de ça. Maman, s'il a adoré au salaire, est-ce que vous savez la biche paysanne? Et ça, on sala souki. Ok. Na sala ba perruque. L'autre fois, Ami Nabiso orgazi. Aselanga ba commande mombo ya ba kabelo na sela bata poto ba kabelo ya perruque. Na sala perruque. Très bien. Ah, pour l'instant ça Luanda autre chose à la paix. Allez na flat major azonga ki mo makamo boy. Asele ka mo ba 1 mois a profiter pas tourner qui pas belle fille. OK. Ay azongi siko. Azongi ni suna. Azongi Luanda. Ka place au lobby na cimetière. Na cimetière. Yaza libala na. Ah OK, ya kuna libala. OK. Ataya ka travailler na biso mais yaza libala ni. Libala ndé commander tambusai. OK. Ay. Voilà, na sala musala ya suki, na de frisaka, na bendaka ba. Donc c'est rien encore. Donc suki tout, hein? C'est rien encore. Non, non, le cas où tu zonga siko, ya moi sali bala, na intimité que mobala ko permettre et soit zonga siko yo. Donc bon ba saka matanga kuna bisonde ato yamba ko pour to côté na Lilita. Voilà. Donc, tu retenir que maman Sila a maîtrisé mon basuki très bien. Très bien, bien. Ce qui pensa, en tout cas, il a que biso ezaka fond de départ. Le lo on a cause sika moko pona na otcho lo ba tout à l'heure na esika. Na mesana pe mwanda kumoya munene pona na bana. Mais na zwi nanu ya muke na vanda nanu pona landela lobi wana na sande nini. Mais suki mutu moka bi ngali na soutenir yo na ba cast. O to say la suki. Na osepe la makasi. Moi matériel ya osale la. Moi bon a garantie na ngoluka maison bon so na osepe ya makasi po en dehors à théâtre. Pona ke nanga na banzela mabete we sana musala na kanga suki nanga na osaba midel nanga osaba perruque nanga sope na sale lango salon et ça nga ka bien. En dehors à théâtre na za makamba suki. Ok, et ça là quand même bien. Ouais. Voilà, j'étais un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil, mariée, mère des enfants. Hein? Mère des enfants, mais non mariée. Non mariée. Mais en tant que moi, sinon, il s'appelle Libala. Oui. Ok. Ndé na linga kobal. Sérieux? Moussapé n'a pas la télé en bagité. N'a pas la télé en bag. Nzambe poni musapo ezovanda vidi timing na bambara yanga na lat po o nazo zeba o latanga liboko ngwezo latanga ezo yati mais na zalaka hein ça dérange pas peut-être mutu so nga o latsa bag yango mais yo miko amoni na miko na kocha munene te OK weza munene iya na o ya mukia o bien wana o bat bavanda na bakiti bache ba bafle ba mena masanga ba binela OK iya na wana je suis vraiment prête. Non, c'est là. Tu es déjà dame, on peut pas dessiner, mon bal n'a pas papier, il faut à la boue, il faut à la boue, il faut à la boue. Non, qu'on dessine. Ah, qu'on dessine, hein? Azara responsable, c'est ça? Responsable. Mon bal mon calme, mon bal mon autorisé, ça là nos théâtre, mais à la ka maman. Mon bal avec ça théâtre. Théâtre sungingé, papa. N'habite ça. C'est pas joli. C'est joli, mba ça y éviter. Ade kume ce qui a évité. Mais théâtre sungi makas. To kosanati. Théâtre sungi pe théâtre wana et ça li singa famille moko oyo. Na évité. Évité. Na évité vraiment ko peksanga ngote na sala ngo kaka. Mais na ibaki na za mwasa muntu, mwasi ya libala mama ya bana. Voilà. Voilà, moi je suis Libala, maman Yabana, donc ce qui papa mon ani aya. Aya kutana libota. Porte tala au fond. Aux amos si malade mon Libala. Papa, mon balo a robalanga a trouvé bonheur. OK. Moi c'est Libala makas. Voilà. Ndena zaka. Côté Golamba au rendez-vous. Côté Gobongisa Mbetu au rendez-vous. Oh. Tika papa. Na bala te mena vandi sera basa mabala concert nga bo malbala bomi on suta vandi hein.
Ok. Pourquoi? Nesa bango botala ngate po na vandité. Zamba yebi. Autinda nani? Bonde baloba nzungu na mufenu na fo mufenu na ekanga bie kangati. Solo nzungu ebi matete. Noke nzungu moko ezaki munene mufenu mukie pemeni ma ezoto molanzungu non. Faut kokana yango jusqu'à présent Nzambe na pesinga yango te. Bazana bango wana baotala quand est-ce te Nzambe mo ayebi akokisa mukolango na mwasi malamu na mi beta tolo nanga pona yebi na zaka vraiment féliciter na force ango te na landi comportement ya mama Anna mwasi vraiment bolanda ngate na lo bébé na théâtre qui doré na tchongo boy na lati sila dans nos propres wana penda ya o famille beauté là na comportement bo mwana o na zakata sana basena bango panzani kuna ba lo bangate mwasi wana o to latika eza na latika personnage hein ya ona zoloba soki to yena bonzambe na zana bonzambe na ibinzambe wana bien o mobile na ngaza problème ngamoko papa yaka fukama to bondela o ayokati ayoka donc naza vraiment mwasiwana. Voilà, on a vraiment mwasiwana. Aujourd'hui, s'il faut dire merci na parcours professionnel, on a moto moko ou a symbole beaucoup. Poussa pour les lopéteurs luka maman si là. Pourquoi ça n'a ni merci à part Tata Nzambe parce que c'est lui qui contrôle. Sérieux? Nanywana. Mouta tem sana samsalo. C'est président Pingila. Ok. Azate. Ancien président ya groupe Muyombe gauche. Batu nyonso Muyombe gauche ba yebi. Ouais lekela bango à l'époque ouais ça mila bango nde ba yebi biso zoka juste information kaka. Kenaye ko sala groupe awa parce que kuna naza susté raison patati patata. Oya bango dona kotanga raison na bango te po epazate. Yenda telemisanga. Na ebite bakunda ina braza so ezalaka awa le 1er août nyos. Attendez nazaki te 9 ans na Angola na yé. Nengana ki longa ba fleur na sombi fleur na te. Aloba nanga ozala papa depuis 1996 style elo na zat. Magana ki na baby sa 9 ans na Angola. Naza. Paix à son âme. Ouais. Voilà, mais modèle non à théâtre zaranani. Ebite. Oui, bah t'es comment? On a un modèle t'es. Ebite. C'est inspiration na yo. Et où t'as rapi? Ngamo kaka. Que Nathalie Moutou nazui na bosana. Naturellement. Tu t'inspires dans la nature. La nature. Surtout sur net mikolo na osala ngote kala ndo sa ma casse. Po na minute penza vie na lo ba bien na yesika. Na bande komona comme naza isolé mutu mo mupaya. Mutu na ngalo evandi no bien te. Papa, mutu na ngevanda bien yo moko vando bi odoré makamni ni osala. Na eba te makamani uta wapi. Mutalo bana ngo mingi étoile. Nana bato belé mais siko nanu yangati. Eyati e koka kaka. Ona olinge koka e koka kaka. Siko so na bina zwa ya mutu na lata pa nga na obosa na dofuna sala ya nga moko ebima kati na nga. Mingi na sala ya nga moko ebima kati na nga. Nga mo pe na komprenate uta wapi. Tezo yela nga kaka na zo bimisa. Ya nga kaka. Je te dis vraiment hein, c'est la vérité. Na ko wanga na teza télévision bat bazo tala. Le ba mutu atala lobi oh ninga kendele rabolo ko ba tala théâtre mingi. Ah ninga kendela ne mona mutu mais nga moko boy na koka kopiete. Na koka te. OK. Tata mo samsa za ki so loba lobi vo kauki. Sko babiloko ana na bo moto boy et ça la rare mais na théâtre eloko ngo ekotanga. Mutu ko kanta na salon ya solo ya ko créer. Te kotinga penza.
ekoti nga penza oh prince tumbaza kabi ah nalinga ka vono ezika na prince lwemba so yo rappeler nga vono ekota ka ya rozika wana euta nga bi muta zala bongo tata mosi na ngai mama Ida pe son nom siko na comprenate na nga moko pe kota ka siko nzo esepelisa bango yesu siko nazaki mingi pe na pe mutu moko ya ba geste au moins mutazo sanga ah ba geste au salara oh vie salango mingi ngabi oh na tia kutu ya queen kate ba geste no yo salango vie passa ngabi ah donc dépend pe na rôle OK na rôle mususu o tsengai naza songi na samaka mususu yeso mona mobala ke sa ndumba posanjo tenjuluki menga lo baba blo abongo ta niveau OK Gabriel ya tika mobelo ndumba na biso nazomona basi chercher couleur baso ina bango matenjulusi mbai na njuki makasi mbeno nda bébé yo tali bien te katala ki bien suka bonga mine ko lata propre abima boelong ya konjuluka donc moi na comme déjà na makamu susu so tinga pena jouer mama oh non ça peut makamu susu donc ya kaka ya ngomoko voilà ya kaka ya ngomoko bravo vraiment ben déjà côté positif na côté négatif ya maman Sila Doré zakanini côté mabe na côté malamu nao malamu nanga nalinga baninga OK nalinga baninga mingi nazana baninga to seka to za ambiance do to za même égalité OK ero na ko bima nanga ana ke lukapina muninga to zala mais mabe suna komo beba na bango emsuli kambo salite ebimi ko sali yango isala nga passe monga mona vananga onini ne komela nga seke nzamba lingi te nazana baninga neti likambo oyo nasali yango te po ikomi nasali yango ndeni nzambe nasali yango te me mutu alelisi nga mutu akoseli nga nzambe na nga namona justice nayo o ba justice ene yakati yo na esaki nga lobi na zafu mama mwasi wana ya mabondeli parce que nzamba yokanga je te dis papa je te dis so na zwani ka problème na mutu pe ba problème oyo na swaka na batu omona ba bimisi nga mabe nzoka ba mo ba créer ki pe ba bongisi yango bien lati nzoto e bimikanga ce kana na zali bosa présence ensemble na déclarer ngo et lorsque ils ont sanga na ko seka yango wana ah nzambi merci prouvez-vous ma innocence nanga omoni makambo wana oyo ngana linga rabino mingi metala mabe oyo komela moti na sala kyango te omoni linga esukelié voilà merci beaucoup nous sommes presque à la fin de notre rubrique déjà hier to bozaki na réunion moko asuka pour la makambo ya maman Miraye ça pour citer par là en émo bolinga boy sabiso nini boy bisa pe bandu nini pe bande ko ba s'attendre na nini par rapport à ba programme nyonso pona corps et awa likambo to solo la ki ezali to solo linini OK faut corps ya Miraye sa eya awa ba ebi voleur ya Miraye sa OK Angola te Angola surtout biso balanga balinga biso te musala na biso eza na impact kuna na mboka wana oyebi portugais te ozape angolaise ou angolette faut corps à Miraye eya le quoi to décida que corps eya kaka tout compé ko kai ko ya te bakundi ekuna mais to décider pourquoi aza icône biso to vanda total ba Miraye ça Miraye bandi théâtre kala Miraye kokota nzonzing Miraye sepeli sinani o Miraye sepeli sate na jar na ye na façon na ye na jouer na ye na ko incarner rôle ne nano Miraye sepeli cité lisolo to sola cueur eza que avant hier émission disons réunion tout ça qui li bosso to ko soulever que
tozaki na besoin ya $6,000 moko Mireille aya. Maintenant toi ko sala réunion moko tolobi oh famille biologique ezali mobali pe oyo Mireille akufi na maboko na ye azali fa contribuer akunda mwasi biso ba artiste tozozwa le devant trop tozo kota culpabilité na bango mabe faut mutu nyonso se libérer ke na kundi mutu nanga ba contribution na biso ba artiste c'est bon toko sa nyonso to kundi muninga na biso to bengisi ye mais mobile peut faire contribuer famille peut et contribuer wa to lobaki on la fa passer résultat malamu nzamba za malamu merci nanu mingi na bandeko nyonso oyo bozo contribuer na théâtre pour na kobengisa Miraisa ba opena bo contribuer te mbongo ezo kokate Mireille Foya akundama awa Mireille Fo ba komé na place des artistes pour ba artiste nyonso oyo baza awa ye pas akip doyen ni kutu ya ba artiste mosusu de fois ça pe na honneur to kunde na honneur bandeko oyo ya théâtre ba collègue o nano o pousanité pour kota contribution to bengi bino boya boko ta contribution pour makamba rosala ezanano ba fan oyo Mireille asaleli musala ba producteur ba fan tout bosunga biso pardon mingi bosunga biso botindela biso ne fisque pour soutenir Mireille Nabino akundama na réunion na biso to sololi que mobali ita un message ezaki lancé mobali andimi son ma sœur keyo famille ndimi et soit charge à salle la musique Corbière et que Rosa Mireille formalité ngambo angola biso Corbière et que Rosa Mireille oye ko meme ye côté na morgue biso kokunda kosama makambo nyonso o nyonso etikali eza na continue biso ba artiste mais tant que ça la calcul to moni ke na calcul na biso ke mbongo ezo kokate photo sa nini to bakisa mbongo yango moni merci beaucoup papa na question en tout cas to rappeler bino bandeko to ebi ke bokota la émission oyo to ana be émission to sali to senga kali sungi lelo to ke kuta mabele moko MSU ya $3,000 c'est déjà to longola ba dépense ya ba corbillard ya morgue et ba no fouté la biso pendant moment où to rotaille na cinquantenaire ti mukoloto bimisaye bo soma ba le ba tante ba kiti ba décoration nyonso tout là en tout cas mon vraiment zamuke bosunga ikon na bino baoba na bino o ati mutu lelo na se akundama na honneur isa honneur na ye ya suka po ce que zaki ata producteur bo kosombela ye susu ji na ndimite mutu akufi osombele donc eza moment o ata mbonga lipo ngaka kokabela un jour na nzela ke o sepeli sabiso eza moment oyo ya rotinda ta du front na wana to contribuer pour to kundela bino artiste na bino. Voilà vraiment. Donc retenons que corps Ezoya semaine le mardi. Le mardi, oui. Vendredi to zongo déjà na Louf. Na Louf déjà, vendredi ils ont après samedi comme à Kinshasa. Samedi comme Kinshasa et côté na morgue à cinquantenaire. OK, déjà bande ko ba retenir que et corps ya maman Miraye c'est Zolongwa Luanda et Lufu après pour récupérer on a Lufu boye nango samedi to côté on a mort il y a cinquantenaire en attendant pour établir programme où vous allez pour ba dernier hommage naé et zo kende na ran naé. Merci beaucoup maman Sila Doré. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la maman Sila Doré na nyonso bandeko ba otala yo bandeko ba tala yo pe bandeko bazo découvrir sur lelo ko mona akenda wapi bako retenir nini pour na lisona sto beti depuis banda kiti na mokolo lelo. Naza sur boyoki nyonso na lobby sila na bino yeyo nazongeli bino lisusu naza vraiment na maboko na bino pe naza na kati ya mboka na nga Congo ce que sengaka mutu amata dans ce que la tiki on a charge na bino donc ba émission na nga so eza partager bolemba te bo partager les biso lisusu pe bo s'abonner na chaîne pour
bopesa émission au Valère bopesa ngai artiste na bino pe Valère wana nazo sengango o nazangaki na assure siko bopesa nga na sepela mingi na oyo nyonso bino bokangi na lobi nyonso donc sur place na lobi mabebo tuner nga regarder est-ce que na lobi malambo betelanga ka maboko esika conseil eza na commentaire na yokango mais la ligne kana loba na fan ba fan nanga différence ya Sila Bisalu nanga eza makasi Sila Bisalu aza attaquant a joué bien donc eloko esala ke esangsanga na été eza bandeko ba fan yaza succès ta olinga diembela pa muninga ba diembela succès pa muninga te Sila Doré o ayeba na pe na banda kala bat ba yebinga sauf ka kina otala ba commentaire mususu nazo za akize ba ofinga nga luka succès na luka nini na yo luka kombo na yo na momo déjà na boti misisa na kombo na koko luka te ka o eza yango nazwa kombo Sila Bisalu te lelo oka bino su bo changer linga langage bolingi pe na tombwama bo solaka na Sila wana te poto kwa isa conflit oyo benga ya samsala bengai naza sur na kindoi biso nyonso tozotala tozana bandoi soko za Brigitte obotama quelque part c'est que quelque part wana pe Brigitte azalaka tokoza ata 1,500,000 personnes Brigitte na biso moko na témoin de Jéhovah nga za religion témoin de Jéhovah tozaki na basila ebele na ya bana mibali baza basila bonga komona Sila Bisalu na monango teke natelango problème o lelo bino subota l'émission kaka pona nini oza Sila bozo comme sango problème eza problème te toza Mimi Kabea na Mimi Kabon toza na Naomi Barcelone to pe na Naomi mususu na théâtre Lifouakena toza na Karine Yamado na Karine Pala toza na Fanny Masudi na Fanny Katalai donc disons ba combo ba Léa oya biso ndaya za Léa mususu pe natala mkomzo aza ba Sara bazali na théâtre so misato kayanga pourquoi bozo boya pourquoi na botama Silamite naza Sila moi mukeku to Sila Bisalu aza Christine non propre ne prénom na c'est Christine le cola a exploité kangote ne non sobriqué ne ya théâtre Sila ebimi Nathalie ne émission balobi ote comme on ezaki Kasila akata Sila mais oui et ça non et ça le quoi prénom n'était et ça poste non naie et ça normal à côté c'est quand même comme on a payé na c'est normal même bimi sobriqué pour théâtre balukelango combo yanga inde et soit qui place te bandeko na si on a expliqué ceux qui va commentaire na bino koza malam et motiver ngesanga bien makasi na si botala mais bo s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso bo s'abonner pour na bota l'émission bo partager et ça Sila Doré bien makasi. Merci beaucoup. Et ça, là, Sila Doré bien makasi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de notre rubrique déjà. Maman, aussi, il y a devant toi des pièces. Chambre na cuisine. Bah ici, maman, Sila, ça la choix. Na chambre na cuisine. Choix na eu, ils allaient wapi? Chambre, oui. Nous a motivé quand on a chambre. Bon, chambre, c'est nous qui pour nous là. Si nous tous nous échanger na chambre. Au compte. Bila mata bomba wapi. Attention à Zambo, on a bomba. Très moko. Pourquoi Rosani? Vous avez idée ma vie. Ça définit pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'heure de séparation est arrivée. Vaut mieux la fin
D'une chose que sans commencement, on a commencé, c'était pas déjà facile de réaliser notre surprise. On a essayé un peu de gérer les émotions et on a partagé l'expérience de son parcours. Elle, c'est Sila Adoré. Sila Adoré, l'artiste comédienne, à un moment, Azaki na Luanda, maintenant de retour à Kinshasa pour émerger, à évoluer. Na Moussa Naye, bon, tout ça chance, comme elle vient de dire déjà. Bakombo, Ezaka Bakombo, Maman Sila Bissalou, Mamson, Azaliwana, Yepe Sila Adoré, Azaliwana, tout poussé, Banka Bakenda Liboso, parce que Bangono so bazab artiste, Yambo Kanabiso, moi, Koben Nanabinana, Izalate, surtout et pas Nabiso, les spectateurs, fans, autres mis de partout. Donc, moi, commentaire à Malam, peut motiver, Maman Sila Adoré, à Poussa Moussa, et Kenda Liboso, et à Sengi, vraiment ceux qui occasion, qu'au Pesama, et pas la patronne, Maman Belvi Kandi, avec la grande famille Libota, ceux qui Baroyamba, et puis na filmé, Malam, Atikite Pekoloba, ceux qui peinent Ngambo, ya Maman Sila, Bissalou, avec les Abakouk, la grande famille, ceux qui Baroyamba, et puis Uzala, Malam. Donc, Balitke na Kanabino, so Boyamba, Maman, Supe Boyamba, été, là, je sais pas, mais tout Sengi Bino, toi accompagner, Maman, pour Moussala, toujours, Kende Libosope, culture, Yambo Kanabiso, et Kenda, Likolo, Pédicolo, parce que c'est des Congos qui gagnent. Merci beaucoup d'être là pour nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous réconforter. Nabama Kambonoso, naba orientation, ba commentaire, ba like, ba partage, nabino, et ça biso bien. Et surtout aux grands messieurs, grandes dames, au bara, toujours devant ma poste téléviseur, au bota d'abso avec attention soutenue. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Merci vraiment à tout le monde. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler d'autres rubriques chez BioNews Télévision, la télé autrement. Moi, avec Maman Sila Adoré. Tu peux bye hein? Oui, oui, bye. Ouh, nabosen. Pour nous les gens sont groupés benga. Ouais. Même si on a rejoint tant répondre bangoté dans numéro et numéro ça déjà ni on a pas ça rejoint. Ouais, numéro on a plus 243 plus 243 89 67 22 331. Voilà numéro Maman Sila Adoré. On s'en a pour ça ya Rubenga ko solo là film comme rappelé filmé donc ou comme filmé ou à conduire gag chaîne de partout. N'hésitez pas de l'appeler déjà dans numéro ou un PC sur bengo 8 peut-être Yubika connexion. Tu peux recourir chez moi Daniel Lubika après on a orienté pas là et ça bien. Donc je disais si Dieu ne revient pas to betali solo msusu mikoleza koya te Yubika nyon so izala bien nzamba continuer toujours combattre la biso ninga ça la biso grâce ngana Maman Sila Adoré te pe bye. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe.